On lui appelle Pasteur Tony. De son vrai nom, Tony Muluba. Il est l'un des pasteurs de l'église La Sémence à Cape Town, en Afrique du Sud. Comme tous les autres Congolais ou tous les autres étrangers, quand vous arrivez dans un pays, vous cherchez un moyen de vivre. Le pasteur Tony Muluba s'est lancé dans le monde du transport des élèves. Il transporte des élèves porte à porte. Il prend des élèves de leur maison pour leur déposer à l'école. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On lui accuse de la pédophilie. On lui accuse des tentatives de viol d'une fille de 14 ans. Est-ce qu'il a réellement violé? Est-ce qu'il y a eu réellement tentative de viol? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames, messieurs. Si c'est la première que vous nous regardez, abonnez-vous sur notre chaîne Radio Lokole Télévision. Si vous êtes déjà abonné, partagez, partagez, partagez. N'oubliez pas surtout, quand vous n'êtes pas abonné et que vous vous abonnez, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique na déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas bolanda landa ngo mingi ou awa banti valeur ezala raté. Parole de parfum d'hiver na ndima na moi passé son ndimi, donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère. Vous savez pas comme les autres non, balobi tout beau santé pour s'abonner à la page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makambo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, babi avec Fiston Pelende. World toujours. Tous s'abonner, toujours la vraie info de la maison mère. En direct de Djobour, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola za la kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Durban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino tokutana kapona kosolola makambo zele koleka bongo na communauté na biso ya bato mangala. Chaque fois soto vandi balobaka esika bato bazali makambo ezangaka te. Yango toyaka na makambo na Radio Lokole pona konuire te na ba chaque fois na Radio Lokole to betaka masolo vrai ba histoire vrai oyo bino moko pesaka biso. Ce n'est pas pona konuire auteur mais plutôt pona ko sunga esika ndeko kwei yo okoya te. Video moko zali ko tambola mokili mobimba aboye frère to pasteur moko na kombo ya Tony Muluba asali tentative ya viol et pas un film moko ya 14 ans. Ye amemaka bana ya kelasi akenda kotika bango na kelasi akenda kozwa bango. Asali tentative pour na ko violer mwana mwasi ya 14 ans wana. Et pesi pasi. Yamboto continue na ko tika bino bolanda nanu vidéo. Bande ko bona suna audio, bokoyoka audio, bande ko vidéo, boyoka vidéo. Qu'est-ce qui se passe?
bafilmaki ye mpo na nini bolanda image oyo to audio oyo ebongo tozonga suivre. Communauté congolaise bomona ndeko l'accès longi ndeko yo komona ye Pasteur Tony amemaka bana na nini na classe azomema mwana ya 14 ans musala na ye alongolaka pantalon alakisaka ye private part na ye kolakisa private part na ye ça fait chaque jour so amemaka mwana alakisa ye private part na ye vraiment basali ya nzambe soki topesi bana na biso mpo basali ya nzambe parce que tozondimake basalelaka nzambe tala ndeko oyo congolais azosala mwana ya congolais mabe kolakisaka ye private part na ye mpo aséduire mwana mpo mwana akoya pa na ye de façon babima na ye. Il est serviteur de Dieu n'église la semence ya Cape Town. Tala vi oyo biso ba congolais tozomema na Cape Town. Tomemi ye awa totelemisi awa telemisa elongi na yo totala awa tala makambo azosala. Un serviteur de Dieu mais akomi mutu oyo aluka abebisa mwana chaque jour abimisaka private part na ye azolakisa ngo mwana de façon babima na mwana akomi traumatisé akomi tina niveau akota na hôpital po amoni oyo aza lokola oncle na ye makambo azosala ye chaque jour. Biso communauté congolaise botala elongi otelemisa elongi botala elongi oyo soki bomoni bokeba na bana na bino ya basi aza prédateur na kombo o azali pena nkoi abomani na sima ya meme olie aluka ko encadrer bana aluka ko éduquer bana avec la parole de Dieu mais bazaba oyo de bazo bebisa bana lelo mwana mukie mwana 14 ans azolinga abimia na ye abebisa ye tokangie totelemisi awa tozolinga communauté congolaise tozotia bino nyonso alerte oyo azali mutu ya kokanga mutu akozala na congolais te azobebisa image ya biso ba congolais biso tokola boyete. On nous a éduqué comment respecter la femme to ba éduquer biso comment ko respecter bana ba biloko ezane ba sud africain ne ba sala rango biso te biso ba sala tellement le temps c'est longi na yo biso to sala rango te biso ba lakisa biso biloko te ba lakisa biso comment koyeba ko traiter bana il faut pas la protéger moi il faut la protéger. Voilà, je crois bolandi epesi pasi bandeko soki tokobanda ko utiliser kaka kombo ya pasteur pona kozwa ka ba avantage na makambo ya boye kopesa pasi bandeko tokombitu na ndeko wana akomi na ndako oyo ndenge nini. Oui, c'est vrai que ndeko oyo azwaka bana ya kelasi ndenge boyoki balobi esalama mbala ebele ke ndeko oyo na kombo ya Pasteur Tony Muluba ye alakisaka ba parti privé na ye epa ya mwana ya mwasi ya 14 ans ndako bana yango ya mwasi yango bozali komona wana mwana monaki eleki akomaki traumatisé, elle était obligée ya koyebisa ba parents. Excusez-moi. Alors cette fois-là, tellement aussi ba parents basali jetanga ye to ebite ba saki e mata likolo pona ba pesa embongo to ba solola ndenge ni tanga koti akutaki déjà zalaki setup yango ba fandisi ndengo wana. Alors soki to lingi to sala analyse pour biso na radio le collé awa to sala analyse kaka to sala ni contre ni pour to zib information d'abord avant to ya awa to sala analyse ndeko ndenga zokoloba ke Pasteur Oyo Muluba Tony alakisaka mwana ba parti privé na ye na ebite bandu sa ba analyse alakisaka yango nini to supposer d'abord ils en a dévolé soki a solo et que Pasteur Oyo Muluba alakisaka mwana ba parti privé na ye donc c'est que mwana oya 14 ans azwaka ye na liboso abandaka kozwa mwana 14 ans po amemaka kaka ye morte amemaka bana ebele c'est à dire que soki azwi mwana 14 ans tanga juillet avant que de kozwa bana msusu ba parquer quelque part à la kisie ba partie privée ce qui pas simbisaka yango ce qui pas simbisaka te on ne sait pas et ça peut ça passe topé soit ce qui asala ngona tongo te azora mwana
ensuite ya bana mususu ya kozwa tanga kokia tiki bana nyos tout a profitanga tiki bana nyos tout et atikali mwana ya suka 14 abandi ko simbisa ye parti privé to bandi ko lakisa ye pona a exciter mwana to ndengenini et pesi passi. Mais c'est qui nos cœurs. Mais comment est-ce que ndeko oyo bomona image wana bolandi bazoko lobana ye azoko obéir azoko tosa tombo elongi ya tomboli avandi nie si c'est un effort. Mais comment est-ce que bazo accuser bozo la sans argument ozo la sans argument ndengini yango pesi biso passi. Est-ce que na makambo o ataki pasteur toni afandi ki même epona ki pasteur balobi asa pasteur ya église à Semence na Cape Town. Mais tozu ba précision mususu azali mwana na ebite so benga ngone ni papa molimo so yi papa molimo to na ebite mais papa molimo na yeko ezali un certain pasteur Welcome. Pasteur Welcome azali na Cape Town ba de ko ba na Cape Town ye pasteur Welcome ye muto abimisa ndeko oyo Tony Muluba pasteur auti ko ma calamité pasteur. Alors na ba information tozui ndeko oyo pasteur Tony Muluba basololi na batu ba kambi église na ba mpaka na ba responsable pasteur mususu ndeko oyo a démentir l'information alobi te ya tikala ko la sa partie privée na yepa mwana ya 14 ans te mwana ya 14 ans na moi te posa bino ko mona ezate webi kaka moi to la sa jeune fille na biso ezate po tozo ko bomba pona dignité ya famille na dignité ya jeune fille. Batu n'y pona ni yoko ko se défendre te abino moyen se défendre zakite po bande ko bazaki bele wana soki na wanga naka balingaki ba betangai et pesi biso mwa mutu ko soi yo oza innocent oboya ko se défendre po ko beta yo avant to le kana émission boyebi ki bande ko to analyser vidéo babara donc soki na banquette de sa mité de ko la kana du présumé innocent. To pesi ndeko ma raison mukie peut-être abangaki po bandeko bande ko menacer bakwa ko beta ye soko awanga est-ce que bandeko ba ko beta ye pamba est-ce que mwana ya mukie 14 ans akoki ko se la tonto kaka ndengo wana ya lobite eza ba setup na français ko ba triquer eza lingomba na bango ba pasteur il paraît ye pasteur o Tony Muluba ayaki sima na église ba pasteur ba monsieur pasteur avant ba ninga mususu ba yakuna ba pasteur te ba ninga ba tikara ba diacre ye ba commissaire pasteur et pesi jalousie yango ba sali setup ndengwana ba kosele makambo ya ndengwana ese ba kosele makambo ya grave boy tango ba expliquer ndengwana ba pesi ngai numéro na bo pesa ngai numéro na benga ndeko oyo na solo na ye bandeko balandi ya radio lokole télévision biso na radio lokole télévision boyebi ke tozaka preuve à l'appui pièce contre pièce to bengi ndeko Tony Muluba pasteur to sololi na ye boni ndeko yo ndeko Tony azali awa akolanda biso ayebi biso bato radio lokole est-ce que oyoki vidéo to otali vidéo oyoki sango vidéo na ezali kotambola partout yo salaka transport o marabane ya kelasi mais na kati ya bana kelasi omelaka moko na ngo ya 14 ans yo olakisaka ye ba partie privée na yo ono na lingina ni koloba te avant na loba na ozela ba pasteur na biso baya comme ça to ça l'émission elongo na ba pasteur bandeko banda tongo nga personnellement na komaki kondima kezaki frustration bande ko menacer yango afanda ki nie aboye koloba nge aya koloba nyos na émission et puis ndeko Tony pasteur Tony Muluba si vous voulez alobi après wana bimaki akenda ko fungola ko porter plainte na police afungoli caisse contre bandeko o ba menasaki po ye aza innocent ayebi makambo wana to pa preuve mais nga na kamwe ndeko za innocent to bengi yo na boboto ndeko aboyi kondima andimi liboso ko sona biso tangu to pesani air na yeko bengi air de okana ki wana abino ba pasteur ba yi bazoko ya to zeli ba pasteur ba ko dans 30 minutes au moment où to bandi émission ça fait déjà plus de 2 heures du temps ndeko Tony pasteur Muluba église la Semence oyo balobi azola ka mwana ya 14 ans ba partie privée na ye oyo on croyait qu'il est innocent aboyi ko yamba téléphone alors biso na radio lokole to condamna ka ba touté
toza ba juge te to pesa to tikaka bino communauté to bat olanda biso bino moko bo juger to bengi ndeko moko o azali en communication na ye ndeko wana abizaya to rappeler pasteur Tony ndeko wana rappeler pasteur Tony téléphone na ye fermé to sengi numéro ya pasteur welcome oyo abimisa pasteur Tony pasteur bazoko pesa biso yango te. Donc finalement on n'a pas à conclure mais bino nde boko conclure si réellement lui il était innocent mais pourquoi il refuse ya koloba vérité pour nani pour naba groupe WhatsApp naba sima ali koloba kesa ba ninga na ba pasteur nde ba setup ye et pesi pasi azokosa nini to azoloba vérité nini azokosa to azoloba bosolo yo osolo lina ba tout très bien okoloba vérité et comme atangu yango okangi phone okangi téléphone na intention nini elinga ekozala malamu o expliquer na communauté bandeko balandi ya radio lokole po batalaka biso monde entier image na yo ezotambola monde entier o meka ko éclaircir yo sana innocent oza na tente parce que d'après ba heure ndenge bana bazwamaka na bandaku batikaka bango na école na ndenge bazobaka na école bayana bandaku tokoma ikopesa mwa raison muke ekoki kozala setup parce que soki ozwi mwana azalaka ye moko te tolobaka bana bazalaka ebele à moins que sala azwaka mwana ya 14 wana muta liboso mwa ba 20 minutes boto ba 10 minutes moko boye soki peze ya solo lagisi ba partie privée soki pa simbisaka ye soki pa excitaka ye ndenge nini après wana akie kozwa bana misusu topé soki sababu na tongo te na poko tanga zwaka bana akia azwi nanu atiki bana nyonso tout anga tika na oya 14 ans pas que ndeko tika ye asimbisi ye après to a excité après que tika ye on ne sait pas on voyait pas de décalage à temps oye quoi ko salama nous on croyait à ça mais donc et pesibiso surprise et pesibiso mutu ko soit tanga boy lisusu quoi ko expliquer c'est qu'il connaît quelque chose on dit rien biso akizaka batute et pesi kaka pasi ce qui réellement va comportement ya boui et kozala la communauté na kombo ya ba pasteur finalement on ne sait plus quoi faire on ne sait plus à qui croire ce qui dans un pays responsable est-ce que moi ezate ba kangana na table église ba congolais ngo partout parce que boye to ba vrai pasteur parce que parmi les faux il y a des vrais. Il y a de vrais pasteurs, oh, bah, au fin, ça va pas à faux pasteurs. Mais on a kamwe, si kabwe, pour na quoi témoigner, les kamwe, ça mensonge. Yo, ça m'a innocent. Pourquoi tu refuses? C'est ça maintenant, ici, comme abe koti. Et si, comme abe, si, koti, yangoana. Na, bande ko balandi ya radio lokole. Na misu na bino, toko mekali susu ko benga. Boyo kabino moko, comment est-ce que téléphone na yé? Et comme si kabwe fermé. Ce qui peut koleka tokozwaye en direct bokoyoka bolanda biso to benga lisusu Tony Muluba pasteur Tony Muluba oyo balobi aza pasteur ya église la Semence na Cape Town ko benga numéro na ye voilà boyo ka to benga numéro na ye voilà to benga numéro na ye voilà numéro na ye ba pesa ki biso yangoyo numéro de la personne qui biso yangoyo nous sommes obligés de citer numéro na ye pour na boyoka ba pesi biso numéro na yangoyo de composer yango plus en fait 073 11 34 260 voilà to benga isika boye binomoko boyoka soki rolanding to bengi ozoyoka. Ah, sika boye sonné. Tu as combien pendant quelques temps et son a quitté. Allô, pasteur Tony Boni. Bien, Boni Pino. Malamu, ozana ndeko radio le collé. Ozeli simbiso tisiko ozo ma téléphone, qu'est-ce qui ne va pas ndeko? Oh, non, eza radio nini? Lokole. Oui. Non, tozalaki
na réunion avec ma responsable ba pasteur na biso balobi no zelana no muke ba rejoindre sur ça et puis ndebani ba benga bino parce que balobaki ba ko benga papa Guy Mpole de tomona komato ko procédure sinon soki tolobi boye bato wana bakokima kokende kofungula code kesi bachange version nde balobi ndeko Tony est-ce oyebi ke eza makambo église te oyo eza atteinte na personnalité ya yo moko yo il faut expliquer aux la laver parce que vidéo na yo ezotambola partout na monde entier déjà bali ko benga biso na radio lokole awa on doit ngai ko éclaircir mais yo bali ko sala so mamba pasteur est-ce que yo oza innocent na makambo oyo vraiment 100% vrai innocent problème est ça tous en accord du Christ là où il y a des aînés de la famille de l'église pasteur Bazali bangonde bazozo la décision pour ne pas ce qui dans le biboy bato bakoki ko twist makambo wana soki bato wana bayoki yango bake kofungola case avant biso omoni bakoki ko changer ba parole ba version ba ebisi mwana ki devant la police okoloba boye omoni nde tolingi tomona awa avant tozwa solution. Mais ça fait combien de temps yo déjà bana kotika mwana na classe? Papa, eza makambo oyo eumeli lobi kaka pona 3 jours oyo nde makambo eko salama. Yo papa oza la vola. Mwana fandaka na sima. Bozo kumba okolakisa ye eloko na yo ndenge. Ce n'est pas dire que on freinait quelque part, on quittait, on tournait, ou bien on ebisi mwana yako fanda liboso, o banda komona mtakala na ngai. Mwana zana sima, yo fandi na vola, ata ulongoli mtakala na yo, mutu wana ya fandi na sima, komona ndenge. Est-ce que obima wakaka mwana ngoye moko to bana bazake bele? Mwana zalaka ye moko te. Ndenge ozo kende ko déposer bana. Na oyo makambo esalami eza mwana ye moko parce que ezalaki kutu nakataki na kokata kozwa bana parce que mutuka na ngai eza en bonne condition te comprendre esalaki baperiode moko ata 1 mois presque na bande ozwa te nde babengi ngai keno yaka oide kaka omona bana bengi yo bapara ya mwana babengi yo yaka ozwaka mwana koede bango pour 3 jours oyo c'est comme si bazangaki moya komema ye omoni bon relation na yo na parent bana wana eza ndenge nini? non papa wana tokosolola ntango koya parce que naza un peu à l'air moni parce que oyo eza neti interview soki oye nde tokosolola bien posé tofandi. Bon, tu as un préambule. Mais si moi, nous, est-ce qu'il y a un sûr que ça m'a caché derrière ma cambo? Oui, c'est sûr. Parce que papa atayo moko. Ozo a place nangai. Et car il y a 5 minutes, kaka place ozo akamwana, na place ozo kende kotika 5 à 7 minutes. Ola kisha mwana eloko na yo. Nde okosala nini na balabala wana? Et puis moi à 14 ans soki amoni yango nde alingi yo ou bien nde okoséduire mwana na eloko wana mwana 14 ans okoséduire ye na bambongo na biloko nyonso parce que mokolo soki amoni eloko ya bongo nde akoki kokanisa mosusu mais mwana jamais grand jamais komona mokolo aséduire mwana na eloko na ye nakolakisa ye alakisaka bango babiloko oyo ekoatire ye mbongo bien biloko moko matériel okende kolabisa ye c'est comme si amankaka ngo nde tant komona ngo ekoexcité. Mais pasteur Tony oyo okomaki na ndako bana wana kuna ndenge nini yo nana masako likolo o masaka ndako bana wana yoka après avoir ko drop mwana babandaki kolanda ngai na sima tant o drop mwana ozozonga o drop kai chaque jour bino papa yaka nanu kota na ndako to solo. Je n'avais pas aucune intention qu'il y ait un problème. Tant on a côté quand on a boy,
eloko aliboso mbata yo mwana lobi olakisaka ye eloko na yo naloba boy babandi kopeta c'était comme ça. Oh. Je ne sais pas dire que ngai na la kili banda nde batindi ki ngana ndako. Non, je ne sais pas comment ça. Bango batindi video oyo bazolo. Bona ni batindi video te o babande obeta ngai. Yo sana video o bana ko beta yo sana ngo. Ngana ko filmer ndenge nini o bazo beta yo ko filmer ndenge nini. Oko filmer nini. Il a fallu ba filmer na ndenge bazo beta. Maintenant ça il a fallu ba filmer ngo. Ok, ça va, tozela yo peut-être temps pour interview mais siko na moi vidéo ndenge tana maboyo pozo umela. Moi message kaka na communauté ko loba nini sima kamboyo. Eloko na koloba na communauté congolais. Va comprendre eza fausse, eza lokuta, eza montage. Ngai tozala la bolingo, je ne sais pas au grand jamais kolakisa mwana ya 14 ans private party intime na biso. Jamais. Comment batu baza ebele na balabala papa. Nasali na ba campagne ebele ba restaurant oyo tozokutana na basi ya ndenge na ndenge. Bakosa baza facile awa. Na église Dieu de Kaladi baza facile. Pourquoi pas kokenda takula na kende kozwa mwana ya 14 ans. Mwana ngo ya 14 ans komo na ye nani? To yebi ata komo na ebite. Akota kaka ai drop na zongi. Ai drop na zongi. Jamais grand jamais na ebite how are you, how is life never. Est-ce que ozana contact ba parents na ye? Est-ce que tu as le numéro de parents? Là, il faut que ok, ça va. Comme ça, tout ça, les programmes de Ningas. Parce que na numéro ya pasteur, na kobenga, na yo kanano bishop na bishop. Koloba nde toza na procédure oyo tomona qu'est-ce qu'on peut faire nde tokobenga bino nyonso il faut bozala ba média nyonso ya Cape Town il faut ezala place wana emona façon makambo ezokende ata bino ba média façon bozo partager ba vidéo il faut kobanda koyeba kokende nano na source oyebi c'est quoi, c'est vrai ou pas? Non, biso radio lokole oyebi ke radio lokole alingaka source yango to solo na yo moko biso ta source yango to solo na yo moko. Merci ko balobi yoza mwana oza papa mwana mulimu ya pasteur welcome akambo azolo bani pasteur welcome azana Jobur azana na séminaire azana Jobur mais ba oyo baba bazalaki sur place appelle monsieur de la trésor ya ba oyo bazalaki sur place. Allô? Oui. Ba oyo bazalaki sur place babandaki ko wendre biso bazalaki au moins 4 bishops bango nyonso nde tozolozela baloba parce que makambo eza sur le plan spirituel na sur le plan physique tokende nango na physique to engagé police na makambo nyonso ou bien tokende komona famille tozwa communauté tokende komona famille. C'est pourquoi nazokoka kobouger te naozela décision finale. Ok, on comprend. Est-ce que c'est vrai que ça va ninga no pasteur de basali au étape wana? Ça peut être vrai ou faux parce que na évité na cloté. Na koki koloba baza ba pasteur mais na évité. Na koki koloba baza ba tout moko derrière eux. C'est pourquoi ils font des toye ba bien parce que de mon côté na conflit na mututé na jana eloko na mututé. C'est très difficile là eba eza ba pasteur ou bien ba fandelingai en guise de quoi
Voilà, merci beaucoup, pasteur Tony. Je crois que nous avons le temps au PSABIS interview proprement dite sur l'église. Mais moi, je vous dirais une chose. Et ça va comme individuel. Réputation, c'est-à-dire réputation, il y a Bakambité, ancienneté, mais il y a pasteur Tony Moulouba. Donc tu dois soigner ça le plus vite que possible. Selon la bango, ceux qui vont rouler live, tout ça est live comme ça. Bande de commencer dans le monde. Bala na makambo ceux qui peut ça côté ba pasteur ndé ba osala baningo ba pasteur boye batika ceux qui peut eza na ndenga ba famille balenga ki ba sala soki ni na famille parce qu'on ne comprend pas tout ça une analyse na radio lokole comment est-ce que muta ko soit bana basala ka bango mokote ozwa moi na classe pendant temps de relaxer mutakala tia comme à l'école on ne comprend pas peut-être ça la bakava toi après batanga tout le monde qui a moins compliqué mais tout le monde tout le monde il a une inquiétude tant que bengi yo ozo ya masu téléphone té et puis au carré téléphone de ko benga na numéro oyambi ya ngi pesi so moins inquiétude au monde c'était un peu ça non papa sauf que problème est là au moins ce qu'on s'est retrouvé na kao tu seras vraiment embrouillé ozo mutunyo soki na episio combien des appels koti ozana jaka tozo solo ba appels zo kota na zo boy et puis soki okota ta na Facebook combien de friend request na zuka kana minute okokamwa donc atawa ozo ka ba appel ezo benga bango yo pesa ka makambo yo mais la Facebook te retrouver au tini la Facebook na yo Facebook ezali on a tenu photo na yango allô maman allô non na Facebook sur Facebook c'est là na kotinda kombo mobimba nyonso sur Facebook tu vas voir ok tu dis sur comment Facebook na allez toutes les bonnes choses hein merci c'est sans commentaire bande ko balandi ya radio lokole to lobaka boyo kisika aboye ndeko to ale ko benga pasteur Tony Moulouba abanda ko zoate sika to changer numéro to bengi un appel direct boyoki ayambi et puis boyoki to sol na ebino moko wana c'est à vous de juger est-ce que makambo wana eza ya solo to eza ya lukuta bino mo pesa conclusion a expliquer makambo surtout yekutu atika gide kutu makambo ko zabana po mutu ke laki bien te kaka 3 jours oyo famille wana ebengiye et bisi aya ko aider bango mais d'après ba dire ya pasteur Moulouba Tony abi école ezaka à 5 minutes. Est-ce que dans 5 minutes, moi, je vais coloter? Na éviter, qu'est-ce qui ne va pas? 5 minutes, moi, je vais coloter. Il y a moi la fana na sima, azala ye morote. Soka rolinga a tenté moi na muke ba tantaka na ba chocolat, na ba biscuit ka miki. Mais ya relaxer mutakala wana aib makambo ante. Bolandi nga expliquer clairement. Bino mo pesa conclusion. Bomo ndengani. Mais tokozonga lisusu. Tokozonga lisusu interview proprement dit tokotuna ba question o botu na biso wana. Oyo tozu ya plein levé boyoki. Tolinga tozu ya plein à pied levé na binu. Po to benga ki anaye ko yambate to benge siko en direct boye ayambi. Donc azo la décision et pas ba kambi église. Kaka ni na ebisi wana. Est-ce que papa yo meza makambo individuel réputation yo ezali ko beba monde entier ali kotala. Yo c'est la makambo église décidé te faut soigner personnalité na yo. Asoko linga koloba mingi te po ndenge ba benga ki boyoki ndenge ba kota ki na ndako wana ipaya ba beta ki na ko beta abana ko se calmer ko zongsa te mabelinga ekoya tosuki awadelo merci na confiance et fidélité bo pesa kana programme o radio lokole na saka bino chaque fois biso zaka pièce contre pièce to linga ko information la source pour na ko satisfaire bino pour na ka ko bongisa makambo na communauté papa tembo 5 étoiles oyoki makambo oyo Tony Moulouba pasteur alobi ye atali bongo pasteur église la sémence papa mo kabinaye to papa molimo boyoki kombo na ye wana asadi kutu na Johannesburg. Merci na coordonnatrice ya radio Lokole télévision Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Merci na Nadège Kaleza petite sœur Aboya Mbindo na bosanité Mama Anne-Marie na Lille moi na pote ya Tonga ya France Mama Anne-Marie ne mankambu. Voilà
Tokutani sur lobby pour un numéro sur Radio Le Collet Masolo, sur votre chaîne Radio Le Collet Télévision. D'ici là, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Les gens, il faut respecter les gars qui ont vécu. Nazalaki Newcom, mais vieux Abetsaki Nkeste mené à Kwamambu. Vieux Nanga Mouchilumu. Et puis business partenaire, so yebi oyebi. Thank you very much. Stop les 5 billets, les grands, Moutasani Maramboye comme Maraboye, celui, Stop Pelene, qu'on appelle Scorpion. Mais faut aller là pour ma petite, Yuma, Stop Pelene, Scorpion. En attendant le grand rendez-vous du centenaire du 6 au 9 juillet prochain, le Festival international de Massi Manimba, Festimas Ngometu vous propose la Nuit du Festimas. Nuit du Festimas, le festival en pré-show. Vivez l'avant-goût du Festimas Ngometu à Kinshasa. Nuit du Festimas, soirée des galas, danse, ballet, spectacle inédit et lancement du casting Miss Festimas. Samedi 28 mai à partir de 18 h dans la salle Le Cristal de la Fikine. Première porte, la foire internationale de Kinshasa, derrière la Grande Payode. Nuit du Festimas. Soirée VIP, entrée exclusivement sur invitation. Pour tout contact, info@festimas.org plus 243 84 10 52 182. Festimas Ngometu, notre tam-tam. Ngomana Beto, Mbondana Bissou. Bruno Mars. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la pour un peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et a dit non tout. Une famille. Déjà c'est le bâtiment. Une famille, on a signé une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, la relax, voilà. Nous sommes une famille. On continue une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer à Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à la Congo. Comme on m'a dit, les bâtiments en bout là. Ouais, ça va même accompagner quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis beaucoup pareil. Oyo jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de moi. Une famille, chaque Oyo. Moni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,